Kinshasa, Congo Brazzaville, nayebi ete bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda magazine na bino oyo epesaka bino ba information ya kitoko mbonda ekolo oyo ekamba mibongo na ye moko le DG valable Alain Dewa. Tofongoli magazine na biso na élément oyo boyeba que deuxième sommet IESA Afrique oyo ezali ko salema bongo na cadre ya ko réunir les deux continents et ko salema bongo mokolo ya lelo tolanda reportage oyo. Na cadre kaka ya koluka ko renforcer boyokani entre États-Unis et Afrique, président américain Joe Biden a organisé sommet IESA Afrique oyo ekobanda le 13 décembre na Washington na États-Unis. Kasi na sommet yango République démocratique du Congo eko participer pe ekozala représenter na ye moko chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi na délégation na ye oyo ezali composé na plusieurs ministres. Selon porte-parole ya gouvernement ya RDC, Patrick Muyaya alobaki que agression rwandaise oyo ezali ko salema na ba M23 ezali principale préoccupation ya délégation congolaise na sommet oyo ekosalema du 13 au 15 décembre. Ministre ya communication atalisaki que ba exclure rencontre entre RDC Rwanda na ba différents médiateurs te pour na ba processus ya kimia na RDC na présence ya président burundais na angolais. D'après département ya état américain, 49 chefs d'état pe na ba responsable ya Union africaine nde bako participer na sommet oyo ya 3 jours na Washington. D'après département ya état américain, programme ya réunion oyo ezali ko prévoir mokolo ya liboso ya sommet ekozala bongo consacré na organisation ya forum moko ya kimia na sécurité pe ministre américain ya défense a kosangisa plusieurs leaders africains pona ko échanger si problématique yango. Kasi mokolo ya mibale bakotia accent sur volet économique et longo na forum moko économique entre États-Unis na Afrique. Pe mokolo ya suka ya misato oyo bazali kobenga leader day jour ya ba leader, président américain Joe Biden akoyamba ba chef d'état africain nyonso elongo na ba chef ya ba délégation. Na yango esengeli toyeba que rencontre ya suka entre IESA Afrique et salemaki bongo na année 2014 sous mandat ya président américain Barack Obama. Biso awa to beteli bango kambonda. République démocratique du Congo ezali ko dénoncer présence ya média ya Rwanda na ba zone oyo ezali affecté na ba M23 tolanda élément oyo. Na communiqué na ye ya lundi 12 décembre, ministre ya communication pe ya média Patrick Muyaya a dénoncé présence irrégulière na exercice professionnel illégal na mabele ya RD Congo. Ministre ya communication pe ya média azali ko attirer attention ya communauté tant nationale qu'internationale si campagne oyo ya sika ya Rwanda pona kotarde vérité na likambo oyo etali massacre ya Kishishi pe na ba village mosusu oyo bakangi bango na territoire ya Rutshuru. Pe alobaki collaboration médiatique M23 Rwanda ezali preuve supplémentaire ya soutien avéré pe inconditionnel ya Rwanda na ba territoriste ya M23 oyo bazali ko semer insécurité na mboka ya RD Congo, babomi ba compatriotes ebele pe ba violer basi ebele. Na yango, na même document, gouvernement congolais ezali déterminé ya ko engager ba poursuite judiciaire contre ba responsable ya ba crimes internationaux dont ba massacre ya Kishishi pe Bambo pona ko réclamer justice pe ko obtenir réparation. Toko senga kaka na gouvernement congolais ayeba na ko soutenir ba FRDC pona kolonga bitumba o na ba M23 pe population e vivre na kimia. Biso awa tobeti kambunda. Igo Mampuya oyo azali cadre ya IDPS a répondre Paul Kagame président ya Rwanda pona biloba loba na ye envers président ya République Félix Tshisekedi tolanda reportage oyo.
Il faut dire que Ndeko Kagame a vraiment dépassé. Je crois qu'il y a un événement à mesurer qui était impact. Il y a un acte à poser et a commis vraiment dépassé. Moi, je suis sûr que bateau ça qui est Moussala. Commis les lots et on a coaché Makelele. Assurance soit appelé ça qui bango, je suis convaincu, il doit leur avoir dit que je maîtrise les Congo, je maîtrise tous les politiciens congolais, je maîtrise, j'ai toujours joué avec les politiciens congolais, comme les députés, le président de la République, les loyaux, commis se rendre compte que Kagame a kosa bango, que Kagame ne maîtrisait rien au Congo, que Kagame n'a aucun pouvoir au Congo. Et ça dit que Kagame a mis biloba loba. Oye salamaki na face à ya parlement eza biloba loba. Donc azangi loba loba papa. OK yo moko na Angola. O signé yo moko. Tu t'es présenté comme le porte-parole il y a M23. On s'est présenté comme le porte-parole il y a M23. Mais on te dit de respecter tes engagements et tu commences à pleurer. Donc ça c'est distraction, c'est une fuite en avant et c'est d'une. En fait, Kagame, c'est quelqu'un qui s'est battu. En fait, il a compris ce que les Occidentaux sont. Les Occidentaux, qu'est-ce que font les Occidentaux? Les Occidentaux, c'est que nous ne faisons pas. Il faut un travail, il y a image. Ça, là, un véritable travail, il y a qu'à changer l'image. Il y a qu'à image de la même manière que lorsque Mindele bazaye ko ya coloniser biso bazalaki kolongola ba mindele nyo surtout o ba koka ba aveugle ba fou ba soula bazaye ko la biso mindele mo baza parfait pour nous montrer que les blancs sont parfaits et nous amener à les adorer, à les craindre. C'est un peu ce que Kagame fait. Imaginez-vous que Kagame il tripote même chiffres. Chiffre en matière de PIB, chiffre tout, ça là que identifier avancer, il tripote. Vous imaginez qu'au Rwanda, les gens qui mendient, on a vu des magazines TV5, les gens qui mendient, on les récupère, qui ont même la place on veut donner une image, il y a un pays qui marche bien.
Boni. Bakata kura. Zele bukani donc daze. De ba chinois musala ba osala na zo kopante donc route nationale numéro 1 donc en tout cas eza ko beba donc moyete. Zele za ko buka na makasi, donc moyeta moto lekezate, mutuka moye lekezate donc musique. Donc mitu wa mse kangami na terre jaune wana na amvraki wana donc zini na zelo donc mama na donc zele kaboni katikati. Zele kaboni katikati. Yo to sata 1 mois, ata 2 mois awa do le gagate. Hein? Ata 3 mois to le gagate prince kaboni katikati. Donc ba chinois musala ba osala la do comprendre. Mais c'est les chinois hein? Mais c'est les chinois musala ba osala to ba mote. Tala nzela kaboni. Zele kaboni do ba ndoko so pamba to sata 4 mois do le gagate. Non musique. Prince Kabwani, musique. Prince Kabwani, c'est la Prince Kabwani. Prince Kabwani, attends 2 mois, tu as la coton, donc route numéro 1. Donc, on a le loté, donc, tu as 10 janvier. Donc, Prince Kabwani, tu as ceux qui s'assatent, donc musique. C'est la Zende Kabwani. Nous allons continuer la Congo central, donc, il y a la route. Donc, musique. Esali pasi pe mawa komona la police ya Jemi Este babomi mutu na boulevard Lumumba na Pascal tolanda reportage oyo. Ezalaka esengo komona population ba vivre na kimia, ba fêter na kimia, ba tambola pe la kimia parce que ba ebike ba zalaka toujours protégé dans la police nationale congolaise. Mais komona o esalami na mokola samedi awa na Pascal esali pasi pe mawa parce que la police ya Jemi oyo toyebaka yango mingi pona kokangaka bakuluna kokangaka bato misala ya mabe pena koluka koprotege batuna babia na bango mais ya mokola lelo policier kaka likola tracasserie ya bato bamoto aye koboma ndeko mobali oyo bomoni alali na se awa akomi awa ndenge nini tuna ngai population nde basepelaki te na comportement ya policier parce que likolo ya tracasserie ya ndenge bapolisier besa kosenga ba 200 fois ba 500 fois komenasaka bachauffeur to mpe bawewa etindaki policier oyo na motema mabe aya koboma ndeko mobali oyo abetaki lisasi a 0 metre kutu ndeko oyo c'est la population balobi ke azali na ye kutu wewa te mais lokola la police akalkulaki wewa mabe eye kozwa innocent na kanda wana population bakumbaki ebembe ya ndeko oyo ine ti baye kodeposa yango na bureau ya la police pe désordre esalamaki na ndenge ya mabe malgré bapekisaki caméra efilme yango po mobulu elekaki makasi mais botaka tozwaki ni image ya ndeko oyo kutu population bapie la police badétruire nyonso oyo ya la police parce que bakonstate ke la police oyo ya Jemi ezali vraiment komema badésordre pe makambo ya mabe ya ndenge na ndenge toko interpellé ministre intérieur pe commandant ya la police générale Kasongo yebaka kopesa bapolisier mate ya esengo po bakokoyeba ndenge nini ya kotambwisama pembeni ya population po makambo boye esali mabe makasi tane ndeko oyo abebisi bomoi na ye awa peza biso tobetisika mboni malgré baboyi misala ya mabe ya Jemi Este badara na Pascal population ezali kosenga batiela bango souciette pour na sécurité na bango. Likambo ya sécurité na ville province ya Kinshasa esengi toujours l'état acha maele pe apesa makasi na la police de proximité pour musala ekende kitoko bino moko boyebike esengelaka ko vivre na ba policier oyo bazui formation ya solo malgré lelo awa la ville province ya Kinshasa tokoma komona pe koyoka ba policier mingi bakoma bango ba journalier bakoma kokanga population kosenga ba 200 fois parce que bazwaka ba salaire na bango kaka wana l'état ayebi bango te bakoma ba policier oyo bazwa ba formation te yango population pe ya Pascal Kotoyo depuis bamonaki mobulu oyo esalamaki ke Jemi abomaki moto awa epesaki bango kanda bapiaki babukaki souciate oyo ezalaki awa ya la police ya Jemi mais basengi batikala bongo te balobi l'état otiela bango mayele sikoyo basengi la police ya proximité akota ne sikoyo
asala musala kitoko pour permettre que ba vivre en sécurité. Et que la boété, sur les tigali boé, en tout cas, population à Nyora Matro. D'ailleurs, bicho dans la poste ndou na kati. Lobby to assista qui a boé ndenge ba boté les batubilo ke belé. Ce qui est tigali ndenge wana, bon, na évité ce qui est gozala malamu pour la population. Tout est gozala malamu pour la bicho. Pour bicho la police à proximité. Moussa na bicho za obate la population na ba bien na. Si ordre général, il y a colonel, il y a commandant commissariat na bicho. Yango moni tu es quoi assister à Aboué, tocha poste pour tout éviter le dérapage. Pour les alliés principal président de la République à l'Égaga. Kolongo la bagé mi pena semblage tracasserie les gars makasi. Ukanga ba chauffeur ba to ba moto. Ça problème. Mais ce qui va retirer la biso société mususu. Ouais ko sala musala na ordre. Pour la sécuriser peuple là biloko na ça va. Toko sepela la yango. Ka j'ai mis au bachaki awa donc ba nyokoli batu. En tout cas, tu as que non, bâtir la biso, bateau à malamu. Pour eux, en tout cas, tout ça qui a l'est. N'engue pas tu vivre dans un quartier, en tout cas, baninga msuba saka musala mais ndé ba bando sala musala et ça là yango te ko beta batu ko boma en plus ya bino mo bomoni n'engue filmer les kaki. Tu sais nga bâtir la biso ndé ba te bangote ba changer unité mususu. Bâtir la biso même si souciat n'engue to sala n'engue to mesana. Te conseille kaka à travers le ministère intérieur oyebake population ya kotoyo kaka mukolo moko jemi pe azalaki te mabe esalamaki makasi babotoli batu biloko bayibi batu kutu mikolo ya bonane oyo bamiyibi ezali esika na bango bakosepela makasi mpo basalaka mabe ya ndenge na ndenge me boyoka souci ya population soki boko asalaki mabe bolongoli bango bozwi la police à proximité botiene esika po population kotoyo ba vivre la kimia et surtout eza vraiment boulevard esika population alekalaka 24 heures sur 24 heures biso awa tobetisika mbunda. Population ya quartier Ngomba na commune ya Ngaliema bazali kosenga na l'état congolaise ayeba na kosaila bango zela ya malamu pour que bayeba na ko vivre. Na commune ya Ngaliema précisément na Boadi boyebake ezali quartier monene ezali kotonga banda ko ezali ebele mais nzela ya malamu ezalaka te ko banda na Remakaku kokitatila wenze ya Boadi wenze kutu ya malamu ezalaka te mai pasi masolo ya kura kutu efanda nango kitoko pona kuna courant baleka na bango te mais banzela ezate ba vota ba député bele na Lukunga awa kutu ba yaka na bango te toyebite bazo c'est la 2023 toni toyebite boye vraiment tango biso to kitaki boyoka ndenge babesaki mbonda na micro na biso kotala boye na misu kolela ya mukolo misu etelaka kotala pona baeli na biso nyonso biso topesa confiance balekaki awa mayekuta kotanga bakombo na bango ezali te mais mukolo moko te baleka même na assemblée provinciale même na assemblée nationale baloba makambo ya Boadi sauf mona rabiso ezara chambre ok souci toza nango ba konfo batalaka pourquoi embouteillage ya Ipen banda Ipen timitendi route secondaire ezati s'il vous plaît banda Ipen timitendi route secondaire ezati une fois embouteillage muke embouteillage ozo banda Ipen timatadi kibana ok toza na ba tronçon toza na ba nzela o ezaki ko dégager ba embouteillage wana net avenue o tozo ba toza na avenue Kintsaka toza na avenue Boadi oyo soke yé basali nzela directement ekobimati na pédiatrie ya mama koko na nzela au chef de l'état qui n'est ko sala lancement na pédiatrie de Kimbondo na avenue jeunesse avenue wana avenue o Kintsaka ekokoya wana donc même moto azo linga ke ne Congo central à partir limité akoya e yolo kapela abimi moko na manifeste à côté route 24 ex 24 abimi mama na Ipena à côté avenue Kintsaka à kati abimi mama tina mama koko sans même les cité verte badiading même atadi kibala Lukunga ezala ba député belé pe ba député makasi tokotanga kombo te pour la campagne na bango oyo ezali bagazine bonda ekolo e mesana kopesa bino ba information ya kitoko soki biso tokiti to bedisa kaka mbonda po mbonda vraiment ebetaka makasi boye dossier eza à suivre quartier Boadi na Ngomba kikuta la commune Ngaliema bazo sepela te mabe makasi liwa ya la reine ya Mutwashi tia la mwana esali ba congolais pasi pe mawa bolanda ndenge balobaki. Ouais, merci. Moi c'est Nzube Sampo, l'artiste comédien, donc voilà.
Et là, on a souvenir à maman Chalamouana. Premièrement, elle était l'amie de ma maman, donc maman Koutounanga. Chalamouana Zalaga Aminaye. Et puis, un jour, maman a mis manga. On a Zalaga Mona Mouki. Mettons sur notre cours, la maman a dit oui, maman, on a cité Naïbi et Chalamouana. Mais à tout nanga, oui, qui a mis manga un jour. Naïbi qui a bêté la solo, donc voilà. Au monde musical, les Matanga. Les monde musicalité, les artistes et tout. Les Matanga vraiment. Et pourtant, il y a un jour. Ceux qui n'ont pas le mariage, ils ont fait sa maman na bêta, juste un mariage. Dommage, maman n'a pas été. Surtout dans le moyen de Malou. Malou a vraiment. Malou a vraiment. Et le Bélangue est belé. Et le Bélangue est belé. Donc voilà. Donc, après, Manaki Messi Gazali. Donc, famille est Mobimba. Donc, condoléances na bango. Donc, quoi. On est ensemble. Afrique et Zumatanga. Bamisé Bazumatanga, Bacomédie Bazumatanga. Donc merci Lona Koro Bayangwana. Ouais, année au perdre deux reines dans le monde Mobimba. La première reine c'était la reine d'Angleterre et autre perdre c'est la reine de Moutouachi. Donc Maman Chalamouana représentait la culture Luba, la culture du Kasaï. Il peut me valoriser, puis apprécier moi le Kumu. En tout cas que son âme repose en paix. Nous gardons de très bons souvenirs. Surtout j'aime une de ses chansons, Chanza. Donc c'est une chanson qui explique la difficulté tant où il y a le roi Loboko et tant où il y a un problème, c'est ma meilleure chanson. En tout cas, paix à son âme et que Chalamouana est parti. Chalamouana après non seulement la musique mais plus sur la culture traditionnelle abelisa mwana bamvula ebele azali kosenga lisungi na bato ya mitema ya mawa boyeba na kosunga ye omesana kobebisa mbongo na kokaba mingi na baba to pe moto ya motema malamu oyo amesana kopesa mbongo na badime na baeglise to pe mpona kosunga kosalisa bato na bahôpitaux partout tala elanga malamu ya kolonda oyo nzambe azokokanisa mpona kopesa yo ya mingi koleka yango oyo mama mami oyo bozali komona mama azali ko vivre na vie moko ya difficulté impossible na niveau moko okoloba te kaka ndenge boza komona abelisa mwana na méningite depuis abotama ye moko pe azali lisusu diabétique pasi ekanga mama o même esika kovanda ezali te lelo oyo devant caméra ya mbonda ekolo mama mami aleli ngai mama mami nabengi bino po naza na pasi naza na mwana oyo abotama na méningite aza mwana ndeko nanga depuis 2006 bakufaka na bamobundu ezala na este wana na mama na ye nga nde natikala kobokola mwana ntango nazalaka makasi nazoluka na bandeki kobokola mwana nazomema ye na kine nde akomaki kofanda me ntango nga moko mpe nakomi maladive makoki eza lisusu te komema ye na kine nga mpe libumu ekoma bambeli baopération nakoma mpe diabétique bakisi yango nazwaka naza esu na makasi te yango nazosenga lisungi na bino bakonza mboka bosunga ngai vraiment nazonga na mwana na kine nasengi badepute bato ya ONG nasengi basango bapaster ya mawa bato nyonso ya mitema malamu oyo ya mawa bakonzi botika nga te bosalisa nga nazonga na mwana na kine bana boye mpe bazalaka na forme na bango soki namemie na kine azwi forme nga mpe napema asala makambo nyonso na bilamba kosumba bilamba kosuba nga mpe bapekisa nga basolo wana mpo naza diabétique me shwa eza te naza na moto akosunga ngai te awa naa na famille te esika mpe tovandi atofutelaka nde awa lokola mpe bamonanga nakoma na pasi place ya kokende eza te nde bapesi nga mwa geto oyo tovandaka na mwana oyo nazosouffrir nasengi na bino mpe ya bato ya mawa mitema malamu bakonzi boyokanga mawa bosunga nga nzambe mpe akopambola bino tosenga nga lisungi mpona mama oyo na mwana oyo tala position bavandeli wana na moi image ozwi mpe mwana yango akoka koloba te babandaki kovanda adeya balongwa mais batuka ya lupango ya mawa bapesi bango esika mama Denise place ozali mawa yokela bango mawa papa Félix tosengi lisungi na yo
mpona mwana oyo botika ete bakonzi bata ONG papa Félix bosunga mama oyo mama Denise botika mama ote mama Olive azonyokwa makasi bosunga ye papa Jekoko bosunga ye basala nzambe bapaster botika ete badepute bosunga ye bapapa baministre nyonso tu bosunga ye tokosenga kaka na baye batonda mitema mawa baye mama mami atangi kombo to pe oyo baye atangi kombo te bozala na motema malamu po elanga ya kolona yango oyo biblia to pe courant elobi yeba kosunga moto na tango ya pasi pe nzambe akopesa yo akofuta yo mingi ya koleka tala mama mami yeyo aleli na bato mitema mawa bosunga ye botika ye te pamba te soki botiki ye ezali pasi pe mawa mingi tosunga mama mia po totiki ye souci bolanda rubrique na bino oyo esepelisaka bino na bandako pe esekisaka bino mingi pona nini boye avec Alain Luzayadio nazoyeba te bato nyonso tokovote bakosala eloko moko te bon biso tokolobela makambo mingi ya courant pourquoi courant etambola mabe mpona nini boye mpona nini boye yango wana nde kitoko papa mpona nini basi ya mike bakoma rare na Kinshasa oyo eza kaka pasi kolandela baninga influence yango ezobusala ke bato babomana ozokende oluki moninga vimbi peut-être ya ngai eza nango original okolandaka yo koma lokola ngai nzoka papa ya minene bakomi ebele mpona nini bamisusu bawamela vitamine bamisusu minene na bango eza ya kimia papa nde osomona minene okokama na yo yango te mosusu abakisa mwamboma na ye mosusu mpe moki alingi atikala kaka na tai na ye wana bon à part ça eloko mosusu na olobaki na konte ya basi to bakoma omela bavitamine eleki mingi bazomona soki avandi mokie aomona ka ça ne va pas kavimba mobali abenge yaka tia litoi bamoni ka nazoyeba te bato nyonso tokovote bakosala eloko moko te bon biso tokolobela makambo mingi ya courant pourquoi courant etambola mabe mpona nini boye mpona nini boye yango wana nde kitoko caricature ya mokolo ya lelo koko ntiritiri JC Jemba abeteli biso lisolo nini tolanda lisolo oyo République démocratique du Congo mboka Félix Tshilombo Tshisekedi etonda makambo ya ndenge na ndenge mwana mboka Tshilombo depuis azo pouvoir banzela eza kosala kitoko mikolo nyonso tout na kati ya Congo mais na Kinshasa bambouteage eleki koleka yango JC Jemba koko tiritiri abeti lisolo oyo Fachi Beton politique kitoko banzela kitoko penzela nyonso efongoma kitoko polele mais wana trop de véhicules garés et comme il ba parking to ebité nini vraiment to sala ka boye embouteillage moya kolekeza lite mboko yo kaka boye tokosuka wapi na Congo ona bambouteillage oyo yango pe honorable na ngambu na ye lokolo babengaki honorable po arata ba mandat ndenge na ndenge yepe atikali simate population eleli nani akoranger likambo oyo tolanda suka ya lisolo oyo tokoyeba nini ekoleka yango tokozelaka kala mikolo za koya tokobeta lisolo poli kama mbouteillage oyo esenga vraiment leader moko abima apeta solution na bana kin tobetika mbonda. En ce jour si spécial, c'est nos cœurs qui te... abakisi mvula moko mukolo ya lelo mama Brigitte Kembe oyo azali bourgmestre ya commune ya Ntsele pe mingi bakinwa pe population ya Ntsele babengaka ye mama social po asalaka musala na ye kitoko biso na mbonda yekolo to souhaite ye ba joyeux anniversaire mbotama elamu mama pe nzambe a continuer na kopesa yo makasi pe esengo awa tobeteli yo kaka mbonda ya anniversaire. Adieu pour les dons que tu es, champion à Botami. Tokomi na suka ya magazine na bino oyo bolingaka mingi. Merci pour na bino nyonso oyo bobandaki kolanda biso. Bon continuer na ko s'abonner massivement na chaîne YouTube na biso mbonda école officielle. To fongoli ba porte pour na bino nyonso ba partenaire. Olingi publicité na yo eleka, olingi sport na yo eleka, olingi pe page rose na yo eleka ba mona yo na mokili mobimba. Benga biso na numéro oyo ezali liboso ya poste téléviseur na yo. Na sima
ya caméra ezalaki bongo Benjamin Kilunga na bosani te Wanzola Nzimbu Igrid Mateta. Merci pour na bino nyonso pe tokutani mbala ya sima.